présente. Mais papa n'est plus là, musique est là, vandi na ghetto, musique, c'est-à-dire que donc, Tolongé dans le monde de la musique, lui était vraiment présent. Bah, intervention à l'Union, vous sentez que non, notre musique existait là. Donc, la musique était présente. Aza sauté. Eloko yango moyo epusa kongenga na yango ileki diamant. Musique nzembo na mo na linga eza la vie est belle, vraiment na baba mbandene binzembo na mitali na talatala o na miyokeli mawa. Est-ce que vinangai koma mina kokufa pauvre po bango bakani babalisa yo na motororo ya mosolo wapeneza ibama. Merci. Si yo mingi mama pour jour anniversaire nanga e komi pene invité bakolia bakomela masanga o yokuto tizamba na zalité. Balandia qui fait top news le bongara émission la bino tu auras un seul bateau c'est que lito ina bino zalaka auto kendara toujours no partout bino ko lokela bino ra toujours ba recherche des zalaka toujours tous allez le bientôt là papa wemba ko ça des années des patika biso depuis vraiment papa tika biso vraiment ça passe vraiment et ça l'a biso passé talara lobito ko ça des années et on le voit toujours MR to mi benga ke ba kinois qui une vraie top news et ça pour na kinois to quitter pour na ba kinois nyonso ba lobela la micro qui fait top news na ba biloko o ni papa wembe marka ba kinois quoi na ba musique na yo asala na ba art na yo asala ba kinois ba kolobelango vraiment bolanda chaque bateau vraiment de ba kolobelango na micro qui fait top news to continuer to mona pe moko na monde to si bino kaka non ba kinois bango surtout tout na bango question moko na moko pona envie ya papa wemba to moni pe amina biso bonjour yaya. Toko yeba ta kombo Rofi nga kona nga Rofi. Rofi toza webi papa wemba non? Bien sûr. Papa wemba bientôt là zo ça 2 ans lobby ko to bika lobby 2 ans papa wemba de pas ko fatika biso vraiment courouver ba souvenir nini oyo garda c'est papa la musique na biso depuis papa kenda musique na biso mona ngo et avant ça to kita to ndenge nini papa non c'est papa wemba. Bon, pour commencer, papa Wembaza m'a vraiment à honorer la musique congolaise nabiso à ça mamo musicien mususu terre sala na musique nabiso. Donc après Liwana et to ebate ke ngaoza la vraiment de humour mondial quoi. Donc Mokimobelela papa Wemba un congolais à ma musique congolaise au top. Donc mais après sa mort, je ne dirais pas que musique nabiso et Kita, musique ne se continue dans mes places, vraiment ils ont placement irremplaçable. Mais au tal la peu banzema papa wembo sepela non mais c'est tellement nzemo moko o garda o sepela non yo kango bika tala vieux courou yo. Bon, moi vraiment la banda au tal la vieux courou banda bandeline musique nzemo nemo na linga eza la vie est belle vraiment na baba bandeline les là nzemo fort ils vraiment mystique. Mais so yembe biso tama muke ça la moi bien. Yembande. Bigara. Merci, c'est aussi qui toujours et ça les gars plaisir hein na ser passer moi ne bigara to biga idéologie toujours ya ba kinois quoi ba kinois ba limbo la sir mais quoi qui ne veut top nous c'est ya papa wemba tala bientôt là 2 ans déjà boyo ko ronga na micro qui ne voit toujours ka ndé to palo la check na micro toujours quand système ya pesa eloko to zo kaka eloko toujours quoi ouais to zo poussa na kaka malem to moni pe susu bande ko baya to poussa ka na micro bino webi kaka boulot na biso to sala ka toujours yango c'est ngwana to kutana ndeko langa bonjour to ko ibata kombo nani
Comment on a Kerfis? Kerfis. Bande ko bala ndayo musika babi papa un lobby des ans papa wimba de pas ko fatika biso vieux cours j'espère que no yebi vieux cours yebi vieux cours mise congolais na ebele depuis ya kenda tika biso omona musique na biso ekita to imata depuis ya tika biso comment musique ekita te ça non normal mais moi absence na pe en fait yo ebiga musique congolaise là donc so mutu mo longwe azai pe grand n'importe quoi comprendre. Ba chanson à Mbappé à sala ba nini o kutu toko lobete ba musique depuis les lots mais lo ni retenir malamu et papa Wemba depuis on la musique à papa Wemba la musique na elle bosse non il y a rien muta ba cinéma à sala pe moi ba cinéma pe ibani par rapport à Afrique centrale et mbaleza musique na eza ipena na conseil nazola na pendule ne trop pour na conseil on pena na retenir mais ça là ba tout plaisir oui baka que moi souvenir nzembo ne moko abete malamu oui c'est ça yo balanda yo kuna banzembo ne ebele moko kaka c'est ça le SM kana katsalio banzembo ne par rapport eza pena mo ebele mais neti na ebinzembo na mitali na talatala na miyokeli mawa est-ce que vinangai koma mina kokufa pauvre po bango bakani babalisa yo na motororo ya mosolo wapeneza ibama merci nous te biga oza micro ba kino quoi oki moko la moko ndinga zolimbola ka papa ndinga yembi na bule ku vie kulu mais azane vie kulu te babi toujours boyo kaka toujours un système kaka check to pese loko poto zo kaka ni kule babi Dani qui sabala les combattants de la presse yango to combattre toujours kaka ya papa Wemba kuru oh papa atiki biso babi ke to continuer kaka taka ba bien fait papa atiki la biso et ko le kaka boyete to kuta pe la mère la biso toujours en idéologie ya papa Wemba kuru to kuta la mère taille mère la biso bonjour papa na mai marqué to kuta la msano to déranger la msala mais ezaka gaza papa Wemba papa auti atide pas atiki biso ça fait des ans yango moi va souvenir ni regarder si papa le bolingo la biso ratara biso la bagando za ba bayoka biso pona papa na regeta mingi na ndenga akufa brusquement po ke bana kin po sa na esila kiteme te manzamba permettre ezala bongo yango esala meka bongo là to perdre penda être cher penda la musique mondiale en train de perdre makasi vraiment depuis papa atika biso musique na biso nde omonaka emata to ekita to musique etika na niveau nini na mon musique etika encore normal normal ezaka normal ninge zalaka papa atika biso aka atika kama bato bazo bunda kaka mais c'est chance ezali tolonga kaka merci mais moi ba souvenir nini ya nzembo oyo garder papa zaka mbio ndo c'est pas nzembo neti lelo non c'est pas nzembo ne mo wezaki ya 2004 ya 2004 l'année 2004 la nzembo Frank Iseka mo ebimi en tout cas nzembo wana na lingango makasi isongo ta mo mukeba tbali babizo Frank Iseka moimo bimi bayake badasuki edi eloko yango moyo epusa kongenga na yango ileki diamant ça te c'est qui boye ça liga plaisir na gloire mène gloire à la victorieuse yozo mo la makambo babika toujours na kati États-Unis babi mutu vérité ya bala basi na kati États-Unis ba congolais za toujours yo so que dans le lobby boye toujours ya koseka babi toujours système pesa eloko to zo kaka eloko to zo continuer émission pesa eloko to zo kaka toujours eloko bon mo la réaction ba kinoa kaka nde to limbo la toujours babi to kuta pesa na muninga na biso ya bonjour kombo nani to kota caméra boye kombo Mishka comment Mishka au côté la biso boye obi que 2 ans bientôt là ya papa Wemba de patika biso to bi que pose ondo c'est piano na papa Wemba mais depuis papa Wemba kinda tika biso musique na biso mona ndenge nini musique na biso e matali susu ekita auto ndenge nini musique na biso ezanango mais Vekuru azalaki ka leader yo ebikaka mambo wana eza kuyolo bate Vekuru nde penza simba musique mais
eza nango atafa kenda to se retrouver kaka dans la génération au balandiko. Mais depuis vers atika biso ba souvenir ni ya malamu garder na banzembu na ye o ya kala bando beta ndo za kaya ndo beta bando sepela nango toujours bika bo via zongi sarangai ngai nzembo na ndo sepela na pena nzembo ya mama nzembo embela mama na ye wana pena na ndole la fort wa nzembo aveku ndi na ndole la mais yembele ça tamo kika ka ça plaisir na bato balanda biso nzembo mama lelo nakanisi yo mingi mama pour jour anniversaire na ngai komi pene invité bakolia bakomela masanga o yokutu artisan na zalité. Merci vraiment, merci vraiment et ça fait plaisir toujours hein. Oui gars ke ba kinone ba la papa wemba toujours ba la papa wemba ba yemi nzembo na ye quoi. Ba bi moko la moko ezaka ba nzembo o ba garder malamu ka siri ya papa wemba bi toujours kaka to pusali to mon pe vient na biso awa mupanzi awa bi ga ke to pusani pembe ni bonjour vient na biso ouais to le la papa wemba awa to le la papa wemba bientôt là 2 ans ya papa wemba ouais c'est demain le 24 to kangabino awa toujours idéologie ba kinois quoi. Oui bika que depuis papa kenda tiki biso 2 ans ngo déjà moi ba souvenir ni au garder à papa et à papa wemba depuis papa wemba kenda musique na biso e matato e kitato to ko mandenge en tout cas dire vrai musique na biso eza sous présente c'était papa elle a marqué elle a dit tout le temps là na ba reportage na ye intervention naïe, on sentait que notre musique était présente. Mais papa n'est plus là, musique est là, vandi na ghetto, musique c'est-à-dire que donc Tolongé dans le monde de la musique. Lui était vraiment présent. Intervention naïe, vous sentez que non, notre musique existait là. Ce qui a donc la musique était présente. Aza sauté, il est parti. Musique peut qu'il y en tout cas nazo mon angoté. Tout kakara babilo kokara likolo mais en tout cas ba makele les trop. Lui était là, Mazal Kosala intervention mingi donc sa présence présentait notre musique. Vraiment nazumona moi Coco Sezawan. Moi on dit venu papa au bando CPN on voit quelques chansons et ça a biso plaisir na bato balanda biso. Na bandeli yawe azala kanseye moko e. Na mayele pe boseselia bososolia kelimoto. Na kotise kokuta mukili. Yangani nyango na kati yo mama quelque chose comme ça là. Merci vraiment pour kindenge ba vient na biso nde ba limbo la toujours na liwa papa wemba ba bi toujours kaka idéologie ba kinois ba bi toujours panzara se ko panza émission de considérer toujours maro ba ramasser ki nini ya taba to pe boyo beti ya ba tendango déjà avant boyo ba bi ke lobby biso no stoza na molokai mais to région de yo bi papa wemba lobby bientôt 2 ans ya papa wemba dépatika biso to kanga sigo yo etake moko pe au bando linga papa wemba mingi quoi to ebaka ke ba souvenir nini wa malamu yo garda si papa wemba ba chanson nini makam nini wa papa wemba vraiment et côté vraiment la quartier au bakeno papa wemba kenda et ça la ka yo passe vraiment to est-ce que to limbo donc vraiment yo balanda kin veut top news ba yo ka vraiment ouais le quoi liboso oyo souvenir nanga ona nango ya papa o mezana no yo moko zo o mona oyo nyoso akenda nango na lilita seke ngande muna tikala nango en tout cas mutu amibale oyo bakisa mana yebiteke na ndimite na mona na ngai en tout cas papa wemba aza monument ya ba musicien o biso to ba comédien on reprend on monument ya ba musicien bon et tant que biso tout to ba artiste yango monito zo bunda kaka pona papa on reprend to bunda kaka pona papa na kini to robunda bana poto pe to asirke kuna pe ba robunda so lobi po lelo nde to banda lobi to sukisango na matonge o ka pinda ke matonge eko beba oh victoire e bukana to kabula on pinda kati bana lemba bazu ya bango bon bana limiti bazu ya bango bana poto pe bazu ya bango mama india voilà bon en tout cas to pesa merci na batunyo surtout o ba rosala wana na matonge lobi bana poto en tout cas boboksa abisote pour wana monument papa talaka papa wemba tolela mabe moi Babylone ni yo garder la mon papa et pas chez papa wemba bon papa wemba so nabi na raisonner non bon moi betela ba maman
bon ponga linga mama biso makasi ma Cécile quoi na linga ke makasi on peut papa mbanda le toujours ka mama soki ozala ki kaka na bo moi mais nana mission te pona na faut voir on comprend à part ça suno binata la no alobe su bor moke batu baluba ke kitoko ezala ka mabele mais baba la mabele tala mutu na lena mutu on comprend Alena Moutou en tout cas lobby eza jour to buka jour to kata la mwandam dambu en tout cas souvenir nanga oya papa nde yangwana otala liwe ya papa jour papa kufa oyoka ke no sango ya papa kei eloko nini mona ki na eloko nini fande peno lobby ke te tozali vena ba tutoleka kaka mo douleur wana bon oyo esalenga pasi parce que ya liboso nga pe na kufela papa na yemona siko mutu oyo ateka ba mama adaye na zwaki siko lokola papa oyo aboti ngai esalenga pasi fort na vandi na leli na raisonner na bi papa Wemba yo bando bundela biso na sap bato ngambo baye bato abraza quoi baye bagane biso bakie papa Wemba zalaka te na poto kozonga ya papa Wemba lataka veste gondo li papa akati azukupu na botoni azongisi yango en tout cas salange sengo na babiloko ya sala yango sko na raisonaki père wana dae esalenga somo na beta 36 jours na liaka te na mela bape maite na lela kaka mais na vandisko bwino bia so na bike na landa bwe ngape na odaye mais to lela kika na bloko o yatika yango moni ngape na lati la papa Wemba quoi yango ndependa bakundela ye quoi etaki yo za comédien o lela papa Wemba toyebi bino ba comédien bolela ka papa Wemba na ndenge na bino sala mo eloko mo bo esepelisa pasi mbo munene skala na biso na kati ya London esepelisa ba mama ya nzambe malala na kati ya London surtout mingi na mère Malou o to bilaka toujours na makambo ba mama nyoso nzambe malamu esa plaisir na bango alors bande ko bana putu nyoso ko ti buzadi bufungola mutema lokula papa zo fungola tirete ko kanga mutima te lokula mama zo kanga diputa alors bande ko pesa na mo na simba alors bande ko eloko mo na obeta bino ezabwe muyibi ayiba trop basuta pe balobi lelo ezali mukolo na biso ya bouclage muyibi pe aza kubule lelo ngafuna yiba lokula na yiba nyoso tu lelo nazo sala zible ya kuyiba alors muyibi yewana na cimetière yewana na tombo akutaka cimetière te akuti bande kukuta koti kaka na cimetière azokende kuyiba kaka cercueil ya papa Wemba atina mutu yewana za kukende tina dile wo fala na basoda bino moko buyebi français basoda monsieur ota présentez-vous muyibi atati ngabanda na yiba nante bakanga ngai lelo na yibi cercueil ya papa Wemba bakanga ngai nakubule atadi dikolo atadi nase yoka elobeli ya muyibi abi mukonzi isika batika ngai Charles Leki na tout déplacer bord et ça lui plaisir ça te c'est qui boina SM Canatelion nous vivons comme makambo toujours beau tous un artiste comme le c'est Léo Babi Maseka Ntaba qui sera dans le système car c'est le reportage bagarre loko beaucoup de s'abonner na bika keno ba bilenga boso revend na site na biso te bo revend na site ni na boy et ça la système car to bika so to bite pesa loko bozo ça toujours kaka loko ciao